Dossier na bango egoya. Mais Maniké a coquille jamais ko déborder contre le général de FAO. Wana onyate sika o banyata raté. Maniké okoki ko sala ignorance te. Makambu général de FAO sala na musique ya Congo na ba artiste o ba bimi lelo. Donc mon côté a rotelema abeta tolo aloba azate. Donc ce n'est pas pour rien. Au moment on a fait rigole la gestion de nuances. Azo beta na le général de FAO. Quand même photos à la quand même un minimum du respect envers les grands. Nga lelo na ko tombo kapé na ko silika. Soki na moni mutu moko telemi po na koloba mabe contre Koffi Olomide. Na ko tombo kapé na ko fâché. Soki na moni mutu moko azoloba mabe po na papa chéri Jibe Piana. Omoni Maniké ba vérité zali auti ko longola zemi ya Ken Piana. Akotaki 4 jours na kati ya hôpital. Veut dire que zemi yango talaka baboti mwana kisimbi tala mwana degré mutu munene. Air général des fois bandi musique. Même Koffi Olomide, le quadra-corps Raman et Lidousso Mundu qui leader parce que ils ont affaire à vérité azalarate. Dans le roi de la forêt Weranson ya Mamakanda Noël azalarate. Donc c'est que ba otu ba bimi mikolo ba bete la ba masolo ba trafic d'influence ko kufa po ba so succès. Babota makunonte. Veut dire que Maniké babia kolingana kutoto fingisa babia. Po ba vérité sur babia ekobima ya dégâts. Yo oyebi. Maniké oyebi. Liwa euta wapi. Oyebi. Mon atier botalelanga. Congo température ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Merci bien, très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde. Balobi lelo ezali le 17 mai. Donc, Mokolo Oyobino Moro Boyebi, malgré tout René Abiri, Nazali Nanga journaliste d'investigation, mais non dans le domaine de la politique. Veut dire que Minga Rolobezali tient un impact d'idéologie. Balobi mbilinga na kati toujours il y a internet. Voilà pourquoi votre cardinal Mosengo de la presse René Abiri n'a encore les lots pour nous kebisa avec un impact d'idéologie. Veut dire que Balobi faut tout respecter à mingi bato batala biso bato balanda biso respect na bango et ça la vraiment bien babiloba lo batro na internet ba marambebele belé na internet lelo mukolo azoe banalisu soute l'équipe azoe banalisu soute au mona mutu moko boye sans impact sans idéologie azotelema pona ko manquer bato o basala ba histoire il y a danger na kati musique ya Congo veut dire que René Abiri wana na ko pesa na nous premièrement merci à trop na maman Rosette la fleur d'amour pourquoi pas à celui qui contrôle les ciels, les oiseaux, les tout, Lydia Kapajika et Poucha, 10 000 fois amis d'Achanti en Koro. Veut dire que Bazolo va trop, mais Bazolo va bien, merci à trop. Na Paola Schengen et qui lui à Londres, maman Chantal et Mampouya, sans difficulté financière. Donc, merci à maman Anne Ngoy depuis Irlande. Maman Anne Ngoy depuis Irlande, veut dire que Lelo, Tozo fêté anniversaire, il y a impératrice. Donc, impératrice Brenda Kabamba. Donc, impératrice Brenda Kabamba na kati ya majesté. Brenda Kabamba na kati ya majesté. Moi na moi si oya tonda, ya solo logique. Brenda Kayembe l'impératrice, bah qui c'est là les sous logique. Et que ça la bien parce qu'elle est londe fêti. Et au ça la vraiment qui toko makasi, mais pas si ya makasi pérégra makasi Rena Birazana yango. Na repesa na nous merci à trop na Pati Lebo. Le caméraman VIP balobi Kalate Pati Lebo installation ya makasi na kati ya République démocratique du Congo boko contacter nga René Abiri pour la production ba clip ba film ba image ba marambutu René Abiri est là disponible veut dire que Pati Lebo le grand caméraman VIP double brassard
na kati ya Paris n'impact Gabi Lopoke Malcolm X azolanda biso mama Sylvie Kabeya mama social Maman Sylvie Mbembe et ça là vraiment kitoko. Et alors double Rolex bonjour mon frère René Biri de retour déjà dans la Guinée Brazza. Donc Brazza la kota kengo Luxembourg après na bimengo Guinée Conakry na songo Kinshasa. Veut dire que boni basango yakin botika la nonde. Ouais, tam supo ba itenga pe na voyage donc na déplacement na Kenya. Na pas fait na général des FAO donc je fais na saluer déjà patron général des FAO ba deux fois c'est ba bi jene boss au président au mutu azovandisa mikolo makambo na Kenya wana tozalaki na kutana pe na ba prêtre belé wana baneni Jimmy Belau ba Jimmy Belau donc ba deux fois les millionnaires Jimmy Belau na peso pe mbote puis na kutana susuna police de la presse Blaise Nsala hollandais garçon talaka investir kalamingité ba makambo pe za kota Kenya wana et puis kalamingité na okende sous Maroc kana cadre ya musala parce que ba bi un journaliste fois déplaçaka et ça va que journaliste yo kana ba tevolo ba n'importe quoi quand mi ko arrête. Va dormir dans ta chambre jusqu'au grand matin. Yuma dit aux oloba trop, aux oloba bien. Les gars, mais Renabi, on a félicité en tout cas, tu fais ton bon travail. Aux autres travail dans Nazalaki, na Kenya wana et puis na kenda ki Zambie na moni vraiment Renabi na kenda placement na bar mo beaucoup kaben na mona black batonde. Ana batonde Renabi en tout cas. Aux a succès na moi une équipe nationale vraiment ça na makambo parce que Renabiri na mona plein na tuni bon il y a un match ya première division zo beta tonino te total la Renabiri parce que ça en tout cas maman babi maman fleur d'amour hein? Maman Rosette fleur d'amour en tout cas Renabiri température babi au ça musano bien musala ne bongo ezaka ba tu faut ba apprécier ezate lelo musala o internet ba te bele ba ko mo na bamri ya o mikolo na ba ke double Rolex na bi ke police de la presse zoya photo kanga ba koni fuati na ba koni kwanga o ba bebisa musala o. Merci beaucoup double Rolex Renabiri méchant ezeko saranate balobi le général des FAO Jene de balobi pona général des FAO Renabiri nako sieta pona des FAO nako sieta atana libumu nako sieta général des FAO azali artiste monene na kati ya Afrique ozo comprendre tant to ba masolo ba général des FAO ata ba artiste o so ya Brazza o so ya wapi ata ba roga baati artiste Youssou vous comprenez la table Youssou tant autant ba tango soulever l'homme ya général c'est là non là si t'arrêtes messieurs donc général des FAO donc autant ba général des FAO ba Youssou Rwanda kutu ba lo côté vous comprenez ba nani lisusu wana ba sans impact wana vous comprenez ba nani ba le nani ba nani ba artiste ivoirien wana na chaka ba makelele ba nani azate nani wana sobe nani wana bon dossier ba ivoirien wana eroya dossier pour mikolo ba artiste congolais ba respecter na ba pays étrangers dossier na bango eroya mais Maniké a coquille jamais ko déborder contre général des FAO wana onyate sika o banyata raté air général des fois bandi musique même Kofi Olomide le quadraco Raman et Lidousso Mundu qui leader parce que ils ont affaire à vérité azala raté donc tel le roi de la forêt où ranson ya mamakanda Noël azala raté donc c'est que ba otu ba bimi mikolo ba betela ba masolo ba trafic d'influence ko kufa po ba so succès ba botama ku nonte donc tous à la quand même na respect et ça les situations où est arrivé problème et quoi les la ramutunyo surtout na vie donc étant humain ndeka balobara na idéologie bandeke libanga ezui tchakundeke ko sekate po ebite yo ko kufa na lance-pierre to ko kufa na nini veut dire que Maniké babia kolingana kuto to fingisa babia po ba vérité sur babia ekobima ya dégâts yo oyebi Maniké oyebi liwa euta wapi oyebi donc kolinga te ko tukola musa kutu ba marambo oyo kutu oko touchete général des FAO azali papa ndenge moko na ve nanga Weranson aza papa ndenge moko na ve nanga papa chéri le roi de la papa chéri bin Adam aza ndenge moko na Félix Oise quoi général des FAO azali papa ya grand cœur veut dire que lelo soki pe Maniké okei Kenya soki ba koyambaka pe bien et que ça la grâce à ba vieux wana ba général des FAO lelo ba te belé tous les Congolais ba koma hermo tour na Kenya c'est parce que il y a un baoba na Kenya
le général de FAO. Donc ce qui est de FAO azalaki kuna te ba congolais pe balinga ba beta tour kuna te. De temps to kendaka kuna ezalaka nde par amour ya ndeko na biso congolais azalaka bikote kuna. Manike okoki ko sala ignorance te. Makambo général de FAO asala na musique ya Congo na ba artiste o ba bimi lelo. Donc mon côté à Rotelema abeta tolo aloba azate. Donc ce n'est pas pour rien. Osomon a fait rigolo la gestion des nuances. Azo beta na le général de FAO. Quand même photos à quand même un minimum du respect envers les grands. Nga lelo nako tombo kape nako silika. Ce qui na moni mutu moko telemi po na koloba mabe contre Kofi Olomide. Nako tombo kape nako fâché. Ce qui na moni mutu moko azoloba mabe po na papa chéri Jibe Piana. Nako tombo ka ce qui na moni mutu moko telemi azoloba mabe. Nako tombo ka ce qui na moni mutu moko telemi azoloba mabe contre Fenanga Félix Oise kwa muku wa bongo. Nako tombo ka ce qui na moni mutu moko azoloba mabe. Veut dire que ça l'a raté. Veut dire que ça l'a raté. Veut dire que minga kolobe sali te double Rolex. Omoni manike ba vérité sali auti kolongola zem ya Ken Piana. A kota ki 4 jours na kati ya hôpital. Veut dire que zem ya ngotalaka ba boti mwana kisimbi tala mwana degré mutu munene. Vous comprendre? Donc manike ba charge ko kangote parce que ba vitesse ezali. Vous comprendre? Ko lingate o la musa ba makambo nanu la mukate. Ba général de FAO wana baza batu moko minene. Donc même ba artiste bozolandaka wana ba yebi qui est le général de FAO. Veut dire que no senga na tous les diaspora général de FAO. Donc boye bakeno eza makambo eza pasipe mawa. Na mwana mwasi oyo Botazol azo finga le général de FAO. Ezo sala vraiment bien tisenga pasi na roloba trote mais na rolelara na sima caméra. Ah non 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 maniki ko mati place wana te. Combien de fois bakanga yo pona masolo? Combien de fois babomba yo? Le double Rolex. Petit wana mwasi wana Botazol wana makambazo sala. Mère bota ti le la bota rache. Ya on a bano que René Abiri les triste ils appellent mawa parce que musala oyo tant on que police de la presse double Rolex police de la presse René Abiri tout ça makam na charge parce que tout le monde trop de bêtises. Mutu le roi général de FAO aza papa aza mutu oyo asala trop ayemba ba amour scolaire. Ya habité wana tam sur René Abiri kozana 5 ans mais ba amour scolaire ebeta. Amour scolaire wana ngana leno na ba 25 ans. Ba 25 ans. 25 ans. Sigo donc ba 25 ans. Ba 25 ans. Des fois général des fois et ça passe moni maniqué on peut se conseil d'abord on a arrête cette fois-ci arrête parce que police de la presse Batbasel Sabino ba black Batbasel Sabino ba G le tout le monde ba chroniqueur rebelle il y a un moment mutu muso sale musalo tam 18 ans mozana ozouate donc comme jalousie donc c'était pas bien donc il faut te ba respect le loko Kofi Olomide asa star na katamboko to mona ndenge yo tangi ba Jibe Piano tangi ba Werason otangi ba Fali Poupa otangi ba faire tala le fait rigole ake conseil na Kenya. Na Kenya. So ba yambi bien c'est grâce à qui? Tala siko général des FAO to mona ki bandiko na so ba Karine Mokonzi bazala kuna to moni ba ser na biso ba Rafine Tumba bazala kuna lelo guerre moni guerre faut ça net lelo abir akobeta arrête. Va dormir dans la chambre. Et ça plan dans la salle. Arrête, mais c'est à Lungba. Donc, veut dire que Oloba Lissou soutient. T'es Oloba Lissou soutient. Mais là, René Abir sera. Solo la ma solo. Solo la ma solo. Solo la ma solo. Et ça, la fierté, tout le monde a René Abir au Samoussala. Mais yo, maman Morobo Yamukolo, au Lamukino Gala Tongo, au final, Abana Batamike. Yo, maman Morobo Yamukolo. Au critique on aura musicien on mboka na biso basa la fierté pour biso donc ce n'est pas bien il y a on tobito ça les police de la presse et puis na resona na gouverneur ya mboka oyo parce que tout ça ba audience ngana René Abir bat na audience ya kokuta na ba konzi ya mboka oyo to resola cette fois-ci il faut tout ça la police de la presse faut ba zo biso presse ba zo pena ba soda moko ba sala net comité moko boye so que lelo ata musala auto ba lelo so ba bige ba musala ndenge zo kende ba bon mais internet ayi ba to kata pena musala internet to suka wapi ezana ba to belé ba vivre pena internet ba so ba code mais musala ngo pourquoi ba to respect zaté ya to bi cette fois ci na René Abir police de la presse et salama oyo tout a ko manquer fille internet journaliste internet homme to ko télémelaye parce que eza bon pendant que yozo finga so yo ba finga oyo ka mutema passe pourquoi bon likambango ezande likambo jalousie omoni Maniké koko finga le général de FAO te
général des fois aza papa quand on entend le bango tout à l'heure là on a zolo bon on a tomoro boepo et ça langa vraiment pas si général des fois ayambara batu azala mutema mabe na mutu moko te et puis ayambara ba comédien voilà donc ayambara tous les artistes voilà général des fois andenge moko R total ba X yanganka la X base o wapi album na peso bima bientôt la kita mata na di titre o wapa yembeli ba chame kalate bozo no pour la promotion. Première vidéo où Yembeli ya Willy Moucheni le véritable code mondial ya mboka oyo yoko sala vraiment kitoko makasi. Donc quand même tozala quand même na moi éducation oyo wapi donc ba éduquer la biso quand même na ba parler ba fandaka na ba TV na ba parler ba landaka biso ezate ke ba fandi azolanda yozo finga oyo eza vraiment valeur te or eza métier moko noble ezo senga il faut intelligence. Donc, ceux qui ont une capacité de maîtriser la éthique déontologique, il y a presse, veut dire que arrête, zonga chebino na parlé, te kata makala et go sala bien. Veut dire que ngezo lekelanga, yoza veuve au kufela mobali, na ba marambu na yo oyebi. Po na obimisa na ba vidéo, ya ndenge ba bia banda ko kata mutema. Na obimisa yango parce que yo komi ko déborder. Ba général des fois wana baza ba artiste donc mes chers zéro saranate manike zana respect au moni lelo yo ndeko na ngai ba artiste musicien congolais na ba pays étranger ba suna valeur te to ala ina papa wemba awa azwa mama na mbata ba oba kidiba adaya en plein podium vous comprendre lelo lisusu artiste na biso pe lisusu munene Fali pour handicap la merveille que je salue na niveau ya Cameroun un individu moko ya pambala donc so ipa linga sala histoire na vie na ye etika parce que la Cameroun wana bazanga ba artiste minene vous comprendre mbala moko bimina mbata ko saranate artiste Renabir analyste au sala to yokana zela nona sili saboro no loba yoka analyste au sala analyse le to mona yo moko lobi bien individu moko na Cameroun abeti fali tam mbata ba bundi et puis ba filmer tant ba filmer déjà biloko bongo ya to loba d'abord no biso moko nanu ba congolais to linganité mutu moko yo tanga ba komo ponga linga otanga ba komo te pona ko fula ka batu pour double Rolex na ko fula ka batu te batu misuku tu banana bota mo tam suna na mona bango tant ba bêtise wana zo salamana et salama lelo na internet so ba niveau na biso ba ozoneti abir otangi chiki lelo ndenge zana otangi chiki o sala émission na bien mais ba tout tellement ko sangana pour ezana ba tout net ba fingi lelo général des fois ngapena ko fashit pour général des fois na lia ba mbongo ne belé tala muta futelinga biya Kenya na uti Kenya mutu moko te tamsu na famille na ba ndeko belé ba na poto mais moi tamsu $10 poti ndelo rien mais mutu moko futi tamsu $1000 na ya billet 20 na ngamoko boy abengi si tamsu sur Rolex bazana posa ba mona so yo individu moko be mutu moko boza so maladif o finga o mo te que pesa so bakanda so yo mo ni tamsu to loba na ba te to fashaka o mo na ba ba Jonas Impolimeto ça bien éduqué tanga ngana tanga na masamba na 98% yo 97 siko biloko bongo abiri tanto o mo na ba bêtise bongo conibar on a français ba benga mo conibar Luka on a dictionnaire. Merci beaucoup à Cornelia Douci Givenchy, donc depuis Angleterre, Cornelia Douci Givenchy, et là j'aime y a le tout puissant Gabi Lopoke Malcolm X. Veut dire que les lois ça la sonne il peut pas si au moni génération autozali tozana fali pupa tozana héritier watanabe tozana fait rigola tozana ba artiste belé ba Koffi Olomide ba zazazaza bango tout. Et là tu remarqué Zanine, à chaque fois musicien toi artiste moko zo bima libanda makambu moko ya buzoba ezoye la raye. Ozo comprendre babiloko wana il faut s'arrêter parce que Congo et mboka mukete même na ba domaine ya ba ressources naturelles toi danger ko leka ba pays belé africain. Prévaner na ba tukutu Afrique du Sud bazwa au capi na biso ba memango ba tiango na place ya yemoko. Et puis toi ba capi on a beta 2 jours akufa yo ebi ba se au capi mususu soit remplaça. Bacha sous capi musu place wana ba maîtriser carte bazwa ba gorine na biso ba memango ba bikote kuna ozo comprendre c'est-à-dire que Congo zamboka moko vraiment riche donc RP total na côté ba artiste musicien na Afrique mobimba awawa Pisquoire sans impact bon ngana obiboye
lokola ba artiste congolais po loko basali artiste na biso Fally Ipupa Dicap la merveille c'est que lelo pe lobi pété ba ko bengisa pe Rité Watanabe quelque part basali pe mama na tricage voilà ba ko bengisa pe Koffi Olomide pe basali yango ba ko bengisa pe le roi de la forêt basali yango sikoyo po makambo wana est arrivé te yango wana nga René Abir étant cardinal Mosengo le maréchal de la presse venanga Pati Lebo, je confirme VIP. Pati Lebo, le grand caméraman VIP, double branceur na kati à Paris. Na ABC Davido, Pisquoire, Onganani, arrête. Arrête. Et puis va dormir dans la chambre. Mutu aya awa pete po bokozwa pe makambo na bino. Et puis toza pe na posa na bango. Toi la posa la bino te. Congo toza ba rappeur. Poneta ba rappeur Alexis. Mutu abeta koleka Luambo Makedi na Afrique azati. Poto mona papa Luambo obeta guitare biso bana mikie to bina. Mutu ayemba ki Congo me monde tendi. Mutu pe abeta pe ba musique pe ya ba makasi pe koleka pe papa wemba na Afrique azati. To mona pe lisusu batu ba papa loko ba Seigneur Tabulai. Voilà. Banda Olympia, les seuls africains au beta Olympia 3 jours. Tout le monde a tabulé ba beta on baniti le. Michael a beta ngote. Mais donc elle a que ça do ya to moni mikolo babi et aneti maman Popol Dimbedi ya zarana allemand wana maman na bisabi yona René Abir en tout cas na ebi lo na opesa binote le lot on a posé ya presto évoluer to na posé ya ba polémique ya ba mama te ba koniba on a obenga donc ba koniba photo tika le lot to solo la nena no makambu ya ba artiste musicien et puis na loba ki boya ba artiste musicien congolais faut ermo pe bomi pe sarape bino moko pe valeur et puis respect comment artiste un individu moko koya à faire déplacer yo parce que il a beaucoup d'argent OK pe na concert kuna pe obeti sans prise en charge. René Abir, au moins le bel homme très capital, tant dans le baron que il y a en français, il y a Viva et devient sur le décès à tracer chacun de nous. Et puis ma crainte c'est comme Laurent. Au moins il destin le loba misa me so pas trop pressé. Tu vois? Tu vois René Abir, pour biso de tangitique. Tant là il y a Viva et devient sur le décès à tracer chacun de nous. Dans ma maman on a sola et ça maman Lydia Bodele. Maman Lydia Bodele na Belgique monté ma papa Guy, histoire au double Rolex sola. Le loba misa so pas moi ça conquérir ça va voyage. Au moins musicien faire loba musicien ya Fally biso to voyager oui Kenya biso to ke Afrique 10 fois parce que le ba producteur comme on ba bengi tam sous leader mobo tana mona mfola mobo leader mbangu o meme okese so tango meme okese no kuna bon mususu ba mifute la rabango ba billet bon comme na ba chambre moment mususu ba ko tena kingasani musicien ba beta tam sous conseil na marty ba ko tena musicien mi ba le tam sous na kingasani oya pe bo accident pe sous na nzela akoti na sa remorque musicien mususu ba ko tena kisensu ya Kenya musicien mususu ba ko tena tam sous na nini kuna so yebisanga ba musicien na biso ba yo ba valeur na bango te valeur artistique tant tout monde ba papa Richero ba papa na biso ba Luambo et ça qui pendant contrat pendant le ba producteur nous ça manque ba producteur. Bon en fait mon cher ami j'allais tout justement ajouter parce qu'on a lu ko contredire yo te au moni artiste moi hier tout monde na ba Bouba ba R Kelly ba nani bazo voyager ba Akon ba mettre d'ajou voilà ba kendara il y a un système qui se passe. Vous devez premièrement assurer votre déplacement gouvernement central et provincial et non il y a un déplacement il y a artistes et musiciens congolais oh wapi parce que ils ont là accord diplomatique vous allez comprendre et toi là accord diplomatique ba Jules Paul Di Kulumbu na Brazza ba ebiango Markov 242 code ya Brazza et puis Bayonne Mavungu Yoka veut dire que pour ça na télé mana matana gumbama les pièces suspendues au plafond en entrant en sortant Lydia Kapachika yemangengela 10 000 fois ami d'acheter à Koro. Puis après Lydia Kapachika mote babi moi ça mais première fois on a Lydia Kapachika rappelanga bana Israël maman était promise. En tout cas maman Oumela na bi que 50 ans nga baxelo pour botter no legitro. To mona basi misoza na poto mona kabarate mais Lydia Kapachika abetanga 5 fois western. En tout cas mère mikolo to te melaka ba fio ba kabarate net dans la serre nga mongo boy Lydia Bodele na Belgique abi Rolex Ritz. Keba kolinga basa lukuta cette fois-ci donc ndeko nanga zala poser nga mona zui charge Lydia Kapachika zui charge et puis na bosante Irando Ndombasi ba bi vrai chéri na Londres wana banine fashion boutique na omemo kuna parce que mikolo za mamu ya ba faire mama ba contrat chroniqueur ya internet il faut ça na ba contrat chroniqueur internet il faut ça na ba avocat si ça nous idée na zolo belela sur les accords politiques parce que mon vieux Gabi Lopoke Malcolm X depuis quelque part à Zolanda biso Paula Schengen qui Londres et loge Mouyaya les tout puissants AG Fafa Longa ba Zolanda biso Fafa Longa
Fafalonga AG Fafalonga babi Fafalonga prêtre na oliatse na boaki trop Rena Biri pe na oliatse. Voilà, te Kogolia AG a solo la carré. AG Fafalonga na ebike babi tant ba mona ko ba mona papa chéri Jibem Piana. Mais na boaki pel sous trésor ba wolo babi muta leki Jibem Piana. Voilà. Merci beaucoup Isaac Parker Azolanda Bisso depuis quelque part. Donc merci Junior Mopassa mot de passe. Veut dire qu'il y a des accords politiques où ça les maca na ba pays africains entre eux et tout. Mais ba artiste il y a Nigeria ceux qui baye awawa sécurité makas. Mais kaka ya biso soki ba bimi libanda sécurité wana to mona rangote. To mona kutu ba gou kaka. Gou ça sympa. Nako beta gou mbata. Nako gou la mukuda. Gou nako beta mbata la kuki na fandi se a. Na kuki na ba lolé siko. Les pacificateurs de la presse cardinal de Mosengo. Batu le roi Dadi qui tambala bandimia na mikili danger. Batu par exemple le roi Irsko Dadi qui tambala akende brasata lelo. Nanya royambai. Na royambai. To mo le roi Irsi péchant, to mo ba modero. Modero poto mo ba lava. Ba sa ba star. Lelo to mo ba star na biso ta ba comédien. Modero kaka kolia ebele. Attaque matadi awa sans impact. Ba respecter. Ba respecter parce que modero pa ko kata pe na brasa bo mo pe ba telle mission na mulongo. Na ligne mo na pe na mais lelo to mona go soka kiti yawa bazolenga baba mikusa na bachukuma baya pona kokuta na chukuma bonente ezali problème chukuma ayeki no fana nente so yo artiste OK Braza o fana na malweka Braza so yebisanga ko ko ba musicien pona ko ba interview ça y faire mususo te fo boy donc eza complexe ya to bimbongo na biso to linganité pourquoi to so pesa ba mususo ba valet tandis que ba papa wemba baza ba star international papa bien au double Rolex héritier watana bendenga zawana as artiste assez minimisé à danger parce que héritier watana be abeta disque le photo expliquer ba na poto ba comprendre héritier abeta disque 6 mois. Attends, ça lui dit que Simon maman tout mon héritier mais moque c'est na poto. C'est pour la première fois jeune automoni lelo ataba vena biso bansone bayebi ataba vena biso ba Jibem Piana na minute muta mema orchestre na poto eza héritier watana. Donc il faut beta. Et puis beta malgré tout le monde qui est concert malgré te bala na podium ça la fait balance donc a même tout deux fois ti à aux États-Unis a même sur orchestre donc et là qui c'est que héritier Watanabe azana makambo mais lelo ba tunakini au moins ka ba musicien kaka ata ba musicien sur na kotanga komote lelo ba buda héritier Wata au moins que ça jalousie et puis ça complexe so solo la ma solongo artiste le rôle ba héritier Watanabe a danger. Et total ba fait rigolo la justice de Niance ba tout moi mikete na rat Afrique na ba trace wana ba okipara ba de ba 3e place vous comprendre et total ba dans les bogards que tout monde a check ou non la liste wana ya pour album non limité ça li ba impact mais net ba tout le ba fabrication mais so pe ku to go cha été ye ko zala hit parade Kinshasa ni to ya Équateur wana kuna mopanzi net to mo na pe ba fabrication ba fabrication ça va Robino ko ta tous les lots mais le lot on appelle le lot pe ba bête pe tamzuzu à jouer les ballons comment on peut na trace donc elle a déjà que ana valeur si go artiste avant de se déplacer faut au moins nanana nous na ministère vous comprendre OK gouvernement et que non il y a un déplacement il y a artiste et musicien ba go solo la bango na bango selon ba accord politique pour ba yamba bino na honneur et tout parce que yo au voyager OK au koufeli libanda parce que pour fingisa ba autorité ya mboka to ndenge nini parce que Erio Kenda qui voyage gouverneur a ébaki ba tout le monde ta yebaki et comme que non ba bazozela ba fandi bazota batala ba mona réaction ya gouvernement ndenge nini gouvernement et ko réagir na kina wana no mama na likemba tozo kemba bandeko nanga lipe komi 400 francs vous imaginez transport na no ematie komi awa civil soki 1800 ozo talara degré so na koza na kotela mutu na Pascal ngana fanda na mbudi akabeli nga 3000 francs nakoma na Victoire Transport Esili na beta makolo banda Victoire Timbudi ozo comprendre so ba l'état ba luka ba so ba solution et comme so ba zelo so ba solution ba maramba boye faut te ya ba artiste pe belé ba zo pe moi leçon par rapport ya carte AG donc veut dire que vous devez premièrement vous assurer ko lingate okende ko luka makambu po ebi ke papa na bino ala mettre ozo comprendre po ba ko beta o vraiment tina suka bako nyata yo babuto mino maître yo da mine bukanaki veut dire que les banquiers
veut dire que ye wana kwa bien Rena Biri omoni makambo to loba yango to bi nyonso na makambo to ba faire esengaka organisation lelo to mona René Abiri oza organiser osala musala na yo lelo babiso ba Rolex banda pe et pas tamsuna basima baba tout mais lelo to na ba chaîne na biso to so organiser ba makambo na biso lelo so beti papa mona pote bouger TV déjà makambo na ngeso ken to ye ba valeur omoni lelo biso na ba artiste to so non Papa Wemba era kendaki Côte d'Ivoire. Est-ce que le gouvernement de Tindagé na Côte d'Ivoire? Bon, au moins il est là to kolo ba makamni to solo là naté et ça to solo là s'il te plaît. Non, son ngana olobi tuni question mon pe bien ya obenga na bit ba répondre na question tamsu so na ba preuve na kolo ba tamsu Papa Wemba gouvernement yeba kité mais to bi que Papa Wemba za star munene jamais mon niveau ya Papa Wemba akoko ne déplacer na mboka na biso sans ministère ya kitire yeba te ba niveau ba Papa Wemba za lokwa ba niveau ba musicien ba ya simate Papa Wemba d'abord azaina no monument donc Papa Wemba le so voyager à Brazzaville ministère à culture yeba que Papa Wemba zo voyager na délégation ya Viva la musique boy mais lelo ba mission na biso mona kaka alamuki na tongo mona makangu mo ka benga tamsu na Brazza ndenge nini ana posa contrat ba ni ole tamsu yebisa secrétaire na ye akiye moko tamsu akena kano rapide pas que no sola bon lelo so aussi problème etali batuna nini donc ministère à culture yebite ya on la sens solo bike makamutu na vie etant que ba leader faut ba mona biloko ngo ndeba basango mso o mo tato ka lelo sango o artiste moi dine na boye père na pesi tous les artistes o ba bimara na ba Suède na Afrika wa embargo donc pisquoir o donani oyo o Davido ndengo yaki ko ya na lisusu te poko zwa mbata Davido na lobi okozwa mbata na libandi wana ndengo chaka wana okozwa mbata dazolo ba no Davido ko ya wa lisusu te pisquoir kutu solo kutu ko meka ko chawa te Cameroun bino kuna kutu musicien danger na no alaka te. Donc na lobeli bino arrête. On a soulevé le solo mobo à part nani joueur na bango na joueur en Ochabi en Obina. Ta joueur wana bela malade buka wana. Bango bala na joueur. Et ça propre tu ba artiste le quoi ba fali ba olongola bino ba stress. On va ni pena na mboka no tamsu Cameroun mo fali pour pas beti na stade. Tamsu boza na problème mo ba stress elongwe. So muta bongo ke no menacer artiste le quoi. Donc ata biso mo ba chroniqueur to sepelité. Voilà pourquoi René Biri est un Mandela de la presse balobi non à la violence contre tous les artistes musiciens congolaises. Donc on a posé un respect parce que artiste mouké munene azate bango tout bazab artiste congolais. Veut dire que bazo mériter ba respect ndenge mona ba artiste américain parce que cause l'américain c'est quoi? RK allegi rite nani. Vous comprenez? Michael Jackson allegi Werrason nanini. Bon baza ba artiste. Et anati tantine mobo azana Irlande Paris Molifa yeba benga ke moi sa boss Paris Molifa wana petite sœur nanga propre yazana poto mais ana séjour na kinabi Rolex. Omoni ba musicien na biso fo ba ka ba valeur na bango. C'est que ba musicien na biso congolais ba valeur na bango te. Ba no so bango pe na valeur te. Parce que ba Michael Jackson na po ba comme bongo ezali ka ba organisation. Donc alors retourne à vie star amukala te l'autre monde ba mettre d'ajout. Ba génie. Ba on ba sima kutu kala mingi te mais le lot ba mettre d'ajout na ta ba valeur ba pesa ba France. To mona ba Nazara ba et puis mon cher ami faut ba non féliciter ba ndeko ya réseau Vodacom na zolo ba Vodacom na pesi bino 4 jours bozongisa kombo wana ya leader dans le monde cellulaire. Na lobby Vodacom bozongisa kombo wana ya leader dans le monde cellulaire parce que ba réseau tout etikali na kin eza elo côté. Na zolo ba yango bien Vodacom na pesi bino 4 jours bozongisa ba publicité na suka bochaka leader dans le monde cellulaire. Parce que nous sommes très fâchés dessus na ba réseau pamba donc ils ont raté alors double Rolex to comme na na suka ba merci à trop na Gabi Lopoke Patil Lebo le grand caméraman VIP double brasseur na Paris veut dire que ba kalaté bailo de Paris veut dire que merci à toi na Isaac Parker parce que ma solo ya liba la peso sale ma bientôt là veut dire que ba contact ba maramuto ko sala bien maman Anangoy depuis Irlande maman Fifi Lukala ya Myriam Mokonzi ya Gisèle Zinda ya Annie Dembodembelas veut dire que ma solo ngweza carré ve nanga Gauthier mascotte veut dire que ma solo kitoko makasi alors double Rolex beaucoup vraiment na on peut ça moté pas président général des fois na bi que calamité bien na biso prêtre déjà supporter biso na birito kende Kenya wana parce que artiste faut voyager donc na telemel artiste ba voyager te wala ma ba na ba famille arrête puis na biso bino ke bokeba faut na pesa ba mbote ba bi mikolo to na mama Popol ba bi Dimenzi na Allemagne na pesa mbote puis Irano
Irando Ndombasi na Londres, moi c'est kitoko, moi ça tambula loka mutaokata Prince na Londres, puis Mireille Mayamba Mama Solution, Mireille Mayamba Babi Sita Gaya, Mireille Mayamba Oumela na Londres wana. Sans oublier les jeunes maître Biakou, Amasa nanga les jeunes maître Biakou, na ose la kaba matériel ba laptop wana 6 saisons, ta mutaoti ndelo 6 laptop mbala mo, pour ça na kanda bike Rolex pour ça na ba matériel, pour musala bo ça le faut ba matos, c'est ça que monteur mo ba vana na ngaba, o benge ba nino côté na biso courir ça c'est pas sérieux. Donc yango moni vraiment ba nini trésor ba wolo. Balobi mutaleki jibe piana na teinture na boza te masana na zwaki 200 € lobby parce que oumela bani et puis Blaise Nsala Hollandais garçon police et la presse babi prêtre mutaleki azate Blaise Hollandais ngona yoka ka presque azala mbongo babi Blaise Nsala a obeti sur le romo be kala mingi est-ce que Blaise Hollandais azala mbongo Blaise Nsala tant ba tanga Blaise Nsala Hollandais garçon taga na Hollande est-ce que aza capable ya kokoti Serena Biri na Western ya na lobi ke wana ko mama mike ya ko betu ata 5 tours et puis na boza nte babi Pamelo Bubi entreprise Bibi Pic Pamelo Bubi entreprise Bibi Pic na bosani tse babi Arimodogo dollar canadien babi Arimodogo dollar canadien Rena Biri paye yo le la yo dollar canadien puis Parius Molifa babi moi sa boss à sa boss parce que et puis na pesi mbote pas Karine Mokonzi la baronne babi ozana succès na yo vanda na bique ba marié ba makambo na bique ozana nzambe et loro moko esala maté la baronne Oumela et puis équipe nationale mo na pesi bino moté parce que bosala musana bino bien on attend ba komo na bango te donc etalingati. Merci beaucoup donc na le ketchou le depuis Afrique d'ici parce que équipe nationale a noto voyager belenga mo Rena Biri na voyage non que en Australie la semaine les ketchou ba voyage mais tout que nos programmes il y avait Kenya fona ou en Australie après na zongi una donc merci à trop na batuto bolinga Rena Biri Gabi Lopoke Malcolm X merci à trop parce que donc merci na bosani za mabele petit prêtre mon mote asuka Beken Umberto na Irlande ça impact kata mbamo ala mbongo te kata zala la mbongo te ala la mbongo te donc Rena Biri ota batembe Beken Umberto na Irlande Beti sa tamo 5 tours azana mbongo te mutazo na ebite Bekenu mbeko tindelinga to ko fingisa Berto omoni ba jaloux mais beti sa ye o petit na o sepelisa OK Berto veut dire que au solo là et ça la m'a bien donc merci na Willy Moucheni Kishinga Pemba le roi de Kanfufu merci à X Baz Nyangankala donc merci na 10 titres o sali ko bimela biso kita mata donc merci beaucoup donc grâce Mbizi fotika bilobela wana ozoloba wana eloko yango mpo ozolakisa oseleo alembola oseleo alia na maboko oyo olamba na maboko yango tala de gras puka mintie kwa donc nayebi kaka keno banyamo bakota na makolo batombokila talaka yo la poto me tombokila azokota na misapi et puis misapi ate makolo te tina misapi maboko donc nzoto comprendre azana nous sans impur d'homme donc talaka la kendaki tina famille na bango na niveau ya braza na kokuta famille na bango bafandaka pembeni ebale veut dire que soki likolo indi babandi kolela loko mutokufaki na famille ozo comprendre donc grâce Mbisi zala na respect ya ba artiste musicien eloko ngo pozo la kiseza na salité donc na photo pamba de grâce solo loko mapeka ya manike donc ça la vraiment propreté boma moto donc boma moto so mutalie pa na yo eli koloba te ke yo po liaka chez te selo az artiste munene tara selo ya bokola wape na sonité o loba pe belé donc selo ya bokola siko yo Rena Biri to solo pena bientôt sur les intellectuels net leona na résidence no sona les saini net leona li antilope te lelo moi so rolande la piscine ya te ba so ba bongisa piscine c'est le partage so ba si beta za tour lobi ezala mama mike to za famille so mutale na ndaku no yo pe lobi yo le na ndaku na ye donc to mutako mo be da mama biloko o leza déjà bassé ya to loba ke do yo na poto kaleso ya gambela donc ti lelo so ma biloko na bildo et puis nazolo bango na poto bato bategra biloko occasion na poto arrête donc total la soga rolata lisu nini ozo comprendre mais oyebi ke tiens na bombi ya lo mona lo bagage na lo bagage si tu veux monter avec le tête qui se trouve à la table donc moi batu misusu ezana utu potote ezana batu misusu ba uti na bakindoki na bona famille les gars ta mususu oyebi ke jour mususu tata moi si ya ba grâce Mbizi zo bisanga moi no toteka 4 mapangwa na braza totinde na poto
to boule ko to betele mama na kindokinda ko taka na douche ya brasa asirtwe sko na kikoso ya kaluka la niveau kini ngana habite na kini pe moto ya mena kikoso ezate bobi misata la Guinée Conakry ozo comprendre kuna nde akozala ta même moi ja donc merci respect zalara donc venanga goro mabiala venanga zoro mabiala et puis paparazzi na ebiete paparazzi nona na ebiete donc venanga goro mabiala na peso ba mbota trouver goro mabiala mikolo vie akomi mwasi akoma PD donc mikolo vie goro mabiala akoma PD ba beta vie mama na béton et pas makaku ala na wenze a bete mama na béton na tolo donc sala mama trop donc merci à trop botika la malamu parce que manike na ebisio que non nazo cette fois-ci na ba préva l'appui romi ko toucher bisiko ba toucher raté respect non premièrement non na ba leader tout au balanga tsamboka o sala bien merci na ba toute l'équipe technique professionnelle de Congo Température merci bisous bye bye Mon atier botalelanga Congo Température ya Maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika